asine contrat na noko na Laban. Abi eske moyens alite ina kwa kobala mwana na nani? Rachel. Mama ani. Ni atana no place na ndenge yo kene kotanga parce yo po kene kotanga. Qu'est-ce qui se passe awa entre Jacob sikoyo asengi Labani abala mwana na ya mibale ya mwasi Rachel. Bon, à ça qu'il faut travailler pour 7 ans. Comme ça, si à 7 ans, nous sommes en train de payer moi. Donc, il faut travailler dur sans que je 7 ans. Si on a un jour, 7 ans, il faut pas payer moi. Si on a payer ça, il faut payer si on a cotiser dans la chambre, pour avoir moi. Molili pesa like wana donc ba pesa kene masanga wana amelaki ba wine ni oswana yeba ka mtu amutoka sa melile sa sala na nsubiente donc tanga la muka na tonga tala mwasi ba pesa ki ezaki Rachel ezaki Léa ezaki ne grande sœur ya Rachel. Bon ya lobi menga mwasi na eleza ezali yete na travailler Dieu pour le travail qui dit pour na Rachel ndeni bozo pesa nga mwasi musu Léa. Bon, papa na ya lobi, ceux qui ont lingué aux hommes sous, travaille sous 7 ans sous comme ça, n'a pas payé sous homme sous, on a le col, mis sous les accords à Rachel. Donc, il y a qui se travaille sous pour 7 ans le sous, de, bah, qui se copie ça y est, Rachel, ou pena ya lingué la qui, à kende la qui. De bongo, so koko continue. Bon, maman, Annie, na banza, pour que ce soit awa, tout ce que Jacob a commis pas à la bande, azana âge à 77 ans. Azana nanu célibataire. Jacob boula nino sabala kite parce que tokoya ko lobela susu ba kamuta to continuer. Nde kone ezawo betama mukolo moko mais na 40 ans azalika na basi mi bale na bana. Nde kone ezawo. Mais ye Jacob ti na 77 ans na jour akota ki na ndako Labani. Noko na ye azana nuka célibataire. Mari de nous, n'est-ce pas? Rachel a travaillé pour 7 ans pour naïe. Mais je recoki, il y a les balles. Yo le a foutu qui lupeta non. Jacob a foutu qui lupeta. Lupeta wana au travail pour 7 ans sans cause la foutu parce que salaire nous sont sur yo calculé encore. Et les gars même ni lupeta. Mais jour la balles coki, di balles salemi. Na misu na moyo wana. Batu bayaki na ba village ne barabatele barabaseko ezalaki siko bunte comme la culture na bango il faut kota na chambre kuna ba préparer mwasi yo zalaka na chambre baye ko tikelo nini mwasi na yo mwasi ayaki na butu wana amakambu nyonso na entre mwasi na mbali basalaka ele kaki wana peza laki butu nyonso na ko swana makele ezalaki te na batongo Jacob afongola misu ndenge osili koloba atala boy Rachel nani Léa ya ewo Jacob alelaki atiki Rachel makamuni ngai te papa na ngai ake papa me Labani makamuni osali ngai ngana travail na pesa ke mbongo pour Rachel sikoza ko pesa kanani Léa pe ngala yina Léa pe ngala linyakate parce que Bible dit que Rachel est très belle. Léa pas ça qui toko Bible. Bon, Bible lobi que Léa est belle des yeux seulement, elle est charmante. Yeah, mais kitoko kaka. Non, différence entre kitoko na miso est charmante. Batu mususu basala bangona d'abord Bible lobi di basa kitoko ngana yebi 4. Na yebi na matejo. Menga na tanga na Bible 4 basa Bible lobi que basala qui c'est vraiment kitoko o ezali que distinction. Yali boso Sarah koko ya nani ya Rachel. Ya mibale nani? Rebecca. Mwasi nani? Mwasi ya Isaac qui est nani? Boklo ya Rachel. Qui est pende kupra ya Rachel. Parce que bango ba bota na kabana baguta. Ya misatu Rachel. Ya mine Esther. Na moko suna wiko proposer bino ka reza nama mwasi ya Noah. 5. Mais à la to dans 4 avec précision. 4 basi na Bible va recommander que ba oyo batoma desuno. Batoma salwa. Otali définition mwana mwasi ba relief nous va komona ke yes ba plateau nous va bien nivelé. Alléluia. Amen. Ba nkulo na bino ba poto wana ozana besoin ko tsaya ngote déjà ba te tukaki. Donc ezaki bongo. Jacob a vu qu'est-ce qui
fo sikoyo po nazwa nani Rachel papa lobiko soki boyeko okotraverse susu pour 7 ans lisusu mpona okata na lisolo na mokuse mama nazali mpe na mwa bakestion moke ya koyeba nini yango esalaki nayeba na ngai na selon bino kuna baculture na bino na yo mama ani qu'est-ce qui fait que Jacob na butu wana ayeba ete ke baye kotriche ye mwasi eza molili mpona ntango wana mpe namoni basi wana baza kolata bavele bavoile mpo bazalaki komona balingai mpena bilongi na bango emonana mpena te epuis na molili lisusu butu wana molili lisusu peut-être kokozala kosi wana mpe yango etindaki amona elongi ya mwasi yango ya solo masanga mpe eza eloko mosusu ndeokoya komona ete masanga mpe bazwila feti bato baza komela masanga na ntango ya kala masanga ezalaki ti mpe ntango lelo masanga eza masumu te mekeba masanga eza mpe qualifié na cadre baivronnerie ezali baimmoralité ekumbaka bato na bamisala ya buzoba ekomisa yango wana yo olobaka ete moto amilaka na se ya masanga asalaka nini mutu esalaka suti ya solo Jacob na se ya masanga mutu mpe eza kosala azalaki so na ntango okestionne te plus mosu mpe na butu apart na butu yebaki mpe basi ebele mpe na ntango bazalaka na mibali balingaka obiza makelele te akoki koloba te akoki kotia mpe condition ya koloba na ye te donc nyonso wana plus fo komona mpe ke na Rachel na Leya nzoto moko kaka solo moko kaka c'est la même famille kaka nde danger kone kobalaka na place ezali ke ya nini sinani ya mbolongo oza kobenga bana bakuta parce que danger ezali ya kobota na bana bakuta pourquoi mokili eza kopekisa ngo de passage yawo eza conseil mpe parce que émission na vérité totushaka makambo eza na bible toye kotala application yango na société na biso raison eza malamu te kobala na mabota oyo ezali ke kangani neti kaka oyo ya bana bakuta oyo eza na avantage eza mpe na désavantage eleki mingi parce que soki malade eza wana malade yango eza kose reprendre na bino soki bana bazoba baza wana to bahandicapé bozalaka kozongisa bango soki bozala bacomportement mabe bisalela mabe wana mpe ezalaka kobota na kokie moto kolobela koma bana eza baya kokoma ke bato ya mabe na mokili c'est parce que bazali kobotana kaka bango na bango tout ce qui bacaractère ya mabe ezali mpe kose multiplie ezala kokoma grave malamu yango toti komona kitoko oza komona ke Sara aboti bana kitoko bango parce que mwasi kitoko mobali kitoko soki basangani pasi mpo mona mpenzaki bana baza kobimisa baza kitoko te ndundu na ndundu soki babali bosana donc bacaractere ya bagene na banzota makila ya bato eza bien te kosangisa yango naza komona ke Rachel awa baye kopesa bachange na Leya me oya komona ete Jacob akoki koidentifie teke oyo eza Rachel te parce que nzoto moko makila moko bataille mpe peut-être ndenge moko basentiment mpe moko makambo nyonso presque ndenge moko yaye kosala ete confusion aye kozwa nani Leya mais na ntango Leya abalaki ye qu'est-ce que signifie Leya d'abord mama ani Leya elakisi ngombe ngombe merci bien Rachel tolobaki ye mama ya bosantu Leya ye ngombe selon culture na bango na bonkulu na bango na balangue na bango il faut koya komona ete tangu papa oyo Laban apesi Leya epai na nani epai na Jacob atindikaki kaka ye moko te ori apesa ye mpe mwa ndambo ya mbongo ya lupeta aliaki wana poko mukado rien mais ye azwaki kaka matabiso bino bayo matabiso elingi eloba nini lisusu yo bali basusu petite sœur bapesi yo lisusu kende na petite sœur na liba balobi te kende lilaka kuna mais balobi kaka ke po petite sœur asungaka yo aire mosusu na bamisala soko boti ye aza wana mais est ce que elekaka mpenza teke oyokaka te aire mosusu kudi ya maki koyosese bato elekaka mpenza ozoba bato mingi namona ke mwasi na ye aye na petite sœur wana aza nanu msweso te bongo petite sœur wana bandi kokola akomi susu kobota na petite sœur wana et puis secret babomba makasi bien nde biloko oya komona ete awa na kitia bana ezalaki permis opesa mpe motu matabisu lisusu abali yo mama ani soko obali okoki koya yo moko te sopo wana aza na mbongo faluka su esclave faluka su servante apesi yo lisusu mwana nsueso alanda yo lisusu alleluya place nde Leya abalaki Jacob bazwi lisusu fille moko komone Zilpa bazwi ye matabisu susu ya Leya ke ye susu asungaka yo na pembeni oza kocomprendre nde ndenge wana kitio ezalaki bongo donc awa Jacob akomi na basi boni mibale na introduction na bino nalobaki bino ete
Rachel azalaki deuxième femme ya nani, ya Jacob, kasi légitime. Mais na lignée ya basi ya Jacob, Rachel azalaki troisième femme qui est comme siko na point oyo ezali ke Rachel déjà awa nana koti epa ya Jacob te, mais Léa akoti ye moko kaka te na nani na servante na Zilpa. Donc Jacob akomi na komi le basi sikoyo. Deux. Olobi yango déjà après 7 ans, ça fait 14 ans sikoyo epa ya Laban jaka wana Jacob akomi na 84 ans. Nde baye kopesa sikoyo Rachel mariage ne salemaki na kimia nyonso tomoni triki te, tomoni makambo mosusu te. Mais nde papa ne azwaki kaka lisusu bila comme servante mosusu apesi ye epai ya Rachel ke oyo susu nani matabisu na ye lisusu. Awa sikoyo Jacob akomi na komi femme 4 femmes.